Nasha yuda sayeya wakajowa bienza bumuji muntu kumuloji balunda bani mufila butu kumujinda muntu obanga kwa samwadi bienza bumuji muntu kumuloji balunda bani mufila butu kumujinda muntu wa samwadi raison kimbwa lubwa mushinga to raison sengalela we mumwana muntu mukwenzele bimpa nasha mudikujeba nasha mufami nasha mudisambila nasha mutisalumamo wamanya kuyidi mwineba kuchitumwe. Merci studio Matondo Mingi. Bibi bwala wafuluka kwa kumalumimpa makwenzela. Merci Matondo Mingi, merci mingi na loyembo ya kitoko trahison penza loyembo yo toyemba kango na kati na radio sans effet te mokolo yo mboka na biso ekosikolama mpo na kati na etumbo yo ezali pasi mingi komona bana ya mboka bako trahir mabele nzoka nde mabele ezalaka moko batekaka mabele te bakabaka mabele te kasi ebele na bana mboka bazali obe koteka mabele. Matondo mingi na bandeko balandi bonson ya 3 fois W radio sans effet.com. Kuna penza tozali sur ete ndeko na biso na studio azali kosala enregistrement na kati na bokebi bonso po ete tolingi fichier ezala propre fichier ezala kitoko parce que boyebi radio sans effet c'est la qualité. Matondo mingi na bino nyonso bokolanda biso émission na biso ezali en direct ezali rediffusion te. Lelo tozali samedi le 9 janvier 2016. Émission na biso ezali en direct eza rediffusion te. Na bandeli date tozali le 9 janvier 2016. Émission na biso ezali en direct ezali rediffusion te. Topesi losako pe matondo ebele na kolo nzambe mopesi na pema mopesi makasi. Toye kopesa matondo ebele na ndeko na biso kuna na machine epai azosala mosala kitoko penza ya kovanda katango nyonso kolekisa ngonga po ete toyoka na mokili mobimba. Matondo mingi epai na ye pe topesi merci mingi na baauditeur na biso nyonso bamesana kolanda radio sans effet pe topesi matondo ebele na bandeko bonso oyo pe balembaka te kopanza sango ete radio sans effet ezali na bandeko na bango bazali na mboka pe bazali même au fin fond ya République démocratique du Congo. Ya solo bandeko balandi ndenge na lobaki na bino na 2016 tokobunda etumbo oyo lokola nano tobunda yango te tokosala makasi topesa makasi na biso na le meilleur na biso po ete bitumbo oyo nzela ekomi soki tokovanda kimia ya solo tokonyoko mope tokosuka na kati na bosamboli na yango mokolo ya lelo wa bino mama lumière Gisèle Elonga amemeli bino penza ndenge tolobaka bingambe na kati na République démocratique du Congo tozali na bingambe bato oyo penza bayebi makambo yango pe bazali na kati yango mikolo milekaki toyambaki pe bapapa bosusu lelo tozali na papa na biso oyo tokoyamba ye mokolo ya lelo na kati na émission monene oyo tolobaka droit de savoir ya solo lelo ezali mokolo bomesana kolanda actualité politique me bokolanda yango me lelo ezali droit de savoir boyebi na kati na droit de savoir ezali émission yo mama lumière Gisèle Elonga ayebaka penza kotuna mituna epai na invité pe invité ayebaka koyano na biso kasi topesaka bangonga ebele na invité aloba penza nyonso azali na yango na kati na ye bien que ezalaka difficile omona penza émission baloba nyonso po wana ekosala peut-être ne tozosisa yango pete me malembe ndenge tolobaka totiaka virgule me topesaka mingi ya invité maloba aloba na biso etumba na biso pe soki tokobunda yango na usu c'est parce que toyokaka moke tolobaka mingi. Il y a des fois tozodiscute makambo oyo tozali mal informé ou bien toyebi yango te malamu te soit tozali manipulé yango toza kosepela na radio sans effet toyambaka bapapa na biso oyo bayebi makambo yango pe oyo bazali na kati bakobunda na biso ensemble bayebisa biso makambo yango ezali ndenge nini esengeli pe tosala ndenge nini bakolo baloba koyoka ebele koloba moke ezali malamu mingi ya solo komona ete oyebi nyonso eza malamu te mpona yo
otambusa makambo malamu to oagir malamu esengeli mpe oyeba likambo yango. Yango mokolo ya lelo nasepelaki koyamba papa na biso na kombo ya papa Léonard Mulopo oyo bandeko nyonso bayebi mingi penza babengaka ye le bourreau de la matière. Yango tozali na ye na kati na www.radiosanseffet.com epai oyo tokosolola na ye masolo na kati na droit de savoir. Tozali na ndingisa ya koyeba po toyeba esengeli bapapa baoyo bazalaki liboso baoyo bayebi masolo yango bafongola monoko kaka te kasi motema po bayebisa biso bana toyeba tokende na etumba oyo ndenge nini. Matondo mingi yango na kokenda lombango kopesa papa na biso Léonard Mulopo maloba ayeba penza na kopesa bana ya mboka mbote bongo tokoba na émission na biso ya mokolo ya lelo. Matondo mingi papa Léonard Mulopo maloba eye mboka yo matondo mingi. Merci mingi mama Lumière pe na ko profiter po na pesa mbote na bana ya Congo Banso pe ba auditeur ya radio sans effet mbote mingi na bino matondo mingi mpe na bino pona journée ya lelo butu ya lelo tozali kosolola tokopanza makita po ekota biso penza epesa biso ba courage ya kobunda bitumba oyo tozali nango depuis presque 20 ans. Merci mingi Mama Lumière, merci mingi ba auditeur, merci mingi ba sali ya radio sans effet. Nazongi si maloba na Mama Lumière. Matondo mingi papa Léonard Mulopo epai esalaka biso bien mongongo kaka na yo elakisaka biso détermination, mongongo na yo kaka elakisaka biso vraiment volonté pe elakisaka biso ndenge ozali penza kobundela mboka na yo na kati na nguya nyonso. Matondo mingi tomoni mongongo ezali makasi, découragement ezali te papa Mulopo olobi yo moko 20 ans. Pona nini kaka 20 ans ozali déterminé mongongo no ezali kaka makasi oko continuer kobundela mboka na yo 20 ans papa Mulopo. Pona nini olembi na yo te yambo tokota na mituna na bongisi 20 ans c'est beaucoup hein papa Mulopo olembi na note malobomboka yo solo na lembi na note po oyo ezali kuleka na kati ya ekolo ya Congo ezali somo ezali likambo monene. Il faut continuer bitumba oyo jusqu'à la victoire finale. Et bitumba ezali makasi tozali kubunda na batu ya mokili oyo basimbi mokili oyo basimbi bitumba oyo mais biso bana ya Congo tofungoli miso tozali kubunda toyebi ke bitumba ezali makasi mais tokolonga yango. Voilà détermination tozali nango tokoki kotika ekolo na biso na ndenge ezali te ezali bitumba il faut tokende jusque na suka nango pe tokolonga bitumba wana yango wana tolobi tokolonga yango il faut to lutter jusque tolonga. Merci Mama Elonga. Matondo mingi faut lutter jusqu'à la fin. Yango papa na biso azali déterminé azali kobunda yango. Bongo yo moto bandi yango il y a 2 ans, il y a 5 ans penza kolembate landa exemple ya papa Léonard Mulopo. Matondo mingi papa Léonard Mulopo na yoki yo penza na ndenge osili koloba 20 ans c'est déjà beaucoup. Wana tozali na kondima ete oyebi penza makambo ebele papa Léonard Mulopo. Tokokima na ona lombango na oyo toza koloba actualité hein yambo ba émission ekozala mwa ebele to banda likambo ndenge balobaka to banda yango na moto na yango po awa tozwi yango kaka na loketo na yango tokobanda likambo oyo na moto na yango mikolo ezali tokoyamba yo penza toyeba yango kasi papa Léonard Mulopo tika pena lona tuna motuna oyo yambo ngai na kota kaka na katikati po moto ekozala pasi mingi tokosilisa émission lelo te. Papa Léonard Mulopo babengaka yo le bourreau de la matière oyebi mingi concernant la République démocratique du Congo. Ezali pasi tango mosusu na bana na biso oyo lobi bakolinga batanga kelasi bayeba histoire ya Congo. Bana na biso ebele ba comprendre kate bitumba yango tozobunda yango. Il y a des fois
tozalaka mpe na kosuka ya koexplike bango ebanda ndenge nini to tokóma boye. Me papa Léonard, bino bozali bapapa oyo boyebi makambo ya RDC, bozwaki ngolu to ngenge ya koyeba yango. Eloko nini ezangaka bino kokoma balivre, kosala babuku, bana na biso basala yango ata ndenge baloka batravaux ya fin d'étude, basala basujet ya République démocratique du Congo. Eloko nini ezozanga bino papa ezali biki eyali pasi lopoto mpe bozalaka nango banda watina somba zigida ezali mitete ezali pasi to ezali manque ya volonté to bakanga bino maboko na monoko na maboko balobi bokoma te. Eloko nini ezangaka bino bokoma babuku papa na ngai malobo mboka yo? Solo mama biloko ya kokoma ezali mingi mpe na kobombela bino te. Na bitumba oyo namonaki ngai namonaki il faut tokoma pour que bana balanda biso, bana bakoka koyeba nini elekaki na Congo, nini esali Congo boyo. Na bandaki kokoma d'abord na 1992 na komi premier livre na ngai, titre nango ezali Patrice Lumumba, Justice pour les héros. Ebimaki na Paris, me ngai na fandi mingi na Suisse, na tangi na Suisse, me livre ebimi na Paris, me tango ebimaki ngai nazali na Congo na conférence nationale. Alors, tosali pe mingi, tulandi makambo ya conférence, makambo ya Congo wana nyonso, lelo soki ba question zali bokotuna. Deuxième livre na ngai, na bandi kokomango na kati ya Congo. D'abord na bandaki nani oyo Laurent Kabila. Na sali livre, babenga yango manuscrit. C'est-à-dire nano ba publié exemplaire ya manuscrit wana moko na pesi Laurent Désiré Kabila ye moko na bitanga soki ba faute ali ba erreur ezali o corriger soki pe ko bakisa o bakisi na pesi Laurent Kabila bandeko même pas un mois baboumi Laurent Kabila. Alors ngai natali na bandi kokoma dernier chapitre, c'est-à-dire na bakisi dernier chapitre ya livre wana na mituni nani abomaki Laurent Kabila. Na sali livre wana na bandi kotuna batu na kati ya Kisasa koyeba ndenge nini Laurent Désiré Kabila, Moïse Kabila babomi ye. Na koteli buku wana penza ya solo, na koteli yango, na tango nazo kuluka nani abomi Kabila, ntina nini babomi Kabila, lero wana baye koboma ye, mwana ndeke akomi président. Avant akoma président mwana ndeke wana na yebaki mama na ye oyo abota ye kaka na Kisasa wana nakende kukuta na mama wana ba oyo bayebi Kisasa na immeuble ya Lito na Ngombe pembeni ya clinique Ngalema. Alors mama wana mokolo mosusu alobi na ngai tokende nalakisa yo na mwana na ngai ekozala bien wana nanu Laurent Kabila akufi te. Mama wana kombo na ye Marceline, mama wana amemi ngai na Camp Kokolo na état major ya force terrestre
tokei te na bureau ya mwana wana na koti pe na fandi bandeko obino bozo kobenga Joseph Kabila na yebaki ye avant babuma ye kombo na ye ya Hippolyte Kanambe na kokende molai te wana kolakisa bino ke na yebaki mama na ye Marceline Mukambu Kuguje avant Laurent Kabila kufa tozoko solola mpe bien tozalaki komela mpe bien bato mingi bamonaki ngai na ye alors na tango babomi Laurent Kabila mama wana bungi ngai nakumi na kamwa bobangi abi na bato nyonso bazali awa na Kinshasa mingi bayebi mwana wana te nayebi kombo na Hippolyte Kanambe na tango ya bitumba ya barwande bazo kobenga ye commandant Hippo awa akumi président ya mboka na biso a changé kombo a changé ba mama likambo ezali bandeko na lembi pete na bandi kokoma koyeba ndenge nini Laurent Kabila akufaki alors na kamati exemplaire lisusu ya buku wana na pesi elombe mobali oyo bazali kobenga lelo Luhaka na pesi Luhaka Thomas ngalobi yo pesa Jean-Pierre Bemba pour que Jean-Pierre Bemba a financé livre oyo ebima po basekele ya mwana wana na bimisi yango na buku oyo comme ça ceux qui buku ebimi ye Jean-Pierre akozala na porte ouverte na baélection akodame ye na baélection na kende pe molai te buku ekomeli pe na mwana ntaba wana na koexplika yango plus tard mwana ntaba abandi koluka ngai mpo koboma ngai na Kinshasa me na lere azoluka ngai wana nazali député national na kati ya parlement mpe nazali koloba naza koyebisa bato groupe tozalaki na bango be azali congolais te azali rwandais mama na ye nayebi te kodo nayebi ye etc. me na ntango nazokoloba wana na kati ya parlement mingi bana Congo bazomona ngai fu ngalobi me naza fu te nazokoyebisa bino ba vérité rien alors dernier jour général Raus a reçu kokanga ngai député akangi nga amemi nga te na kini magere bandeko ezalaki jour ya liwa na ngai mais chance nazalaki nango lere babimisi nga na jupe na ngai secrétaire particulier na ngai atikali na jupe abimi akimi na malete na ngai akei epai ya Pasteur Ngoi Théodore amemi ye epai ya Jean-Pierre Bemba apesi ye directeur de cabinet na ye Fidèle Babala alobi na Fidèle Babala kende na secrétaire ya vieux te na kini magere nalingi komona ye lelo alala na kini magere te et c'est comme ça directeur ya cabinet ya Jean-Pierre Bemba a réussi ya kobimisa nga na kini magere le même jour bandeko na échappé na liwa et na tango na bimi Jean-Pierre ayebisi nga bo vieux comprendre luka nzela ya kwenda na tango nazokoluka nzela ya kwenda te na ye kobima na Congo na kumi na Europe oyo lelo bozomona ngai buku na ngai wana na kumi na poto na bimisi lisusu deuxième livre na ngai qui a tué Moïse Kabila 300 pages
ebima na France, na Lyon, tekango. Mais entre-temps, je suis tombé malade, na umili na hôpital, livre mondela teki, teki yango kaka ndamu, mondele abongi. C'est-à-dire, ndenge na komaki livre wana, poko yeba nani abomaki Laurent Désiré Kabila, j'ai utilisé méthode moko na mokili oyo nano ebima te. Bato bayebi yango kaka oyo tolobaka na lingala banganga. Moi j'ai utilisé méthode wana na français tolobango facilement la parapsychologie appliquée. J'ai appliqué ça, c'est-à-dire je peux vous expliquer, je parlais na Laurent Kabila à chaque fois, mais je parlais avec lui. Mouzé alobi nanga, ah, camarade Léonard, qu'est-ce qui se passe? Ngabi, camarade Mouzé naye, po bipai tuzali, telelo, batu bazali na brouillard, to yebite, nani abumaki yo, ntina nini babumaki yo, alors, nazoko koma beaucoup, pesa biso, vérité, yomoko. Nakati ya buku nanga wana ezali, Laurent Kabila yebisi ngai camarade muntu abumi ngai boluka te ntaba wana, donc mwana wana ye alubi mingi to sololi na ye mingi na tiki ye akei ngai pe akei. Donc buku nanga wana. Deuxième, qui a tué Laurent Kabila? Et ça la mouvement français alubi nanga toko bimisango te parce que théorie wana yo bimisi na kati ya buku wana ekobangisa bato na poto oyo kosolana bawe ngabe mais vous êtes des chrétiens, Bible ya bino te, bino bato bosala Bible na Matthieu verset, je sais pas, chapitre 27 je crois, bato bayebi Bible bien bakoyeba ngo tango Yesu akomi na difficulté, Yesu ake na montagne pour prier, ake na 3 apôtres ake ko prier. Na Bible soko tangi yango babenga yango la transfiguration de Jésus-Christ. Donc a changé bilungi Yesu. Et Yesu tango azoko sambela yoko kuta ba apôtres bazoko lala exercer bino boyebi yango mieux. La 3e fois, apôtre balubi tokola la terre. Siko bazotala bepa Yesu azoko sambela. Bamoni Yesu azoko solola na Moïse na Eli. Alors bino boyebi Bible koleka ngai Moïse na Eli, est-ce que bazali ya âge ya Yesu Christ? Bazali wei akala. Yango na apôtre ba. Tango Yesu aye vers bango, apôtre babi me chef. Yozo solona Moïse na Eli. Mais eza somo Yesu lui bolo ba yango te. Bo sambila. Makambo ezali minene. Donc na soki wana tokende pe mulaite bomoni Yesu asololaki na bawei na ye Moïse na Eli eza na kati ya Biblia. E Yesu na tango azoko kende na ye libela ayebisaki ba apôtre na ye bino bokosala ba miracle lokula ngai kutu koleka ngai. Bokosala ba miracle ya koleka ngai. Donc bosala nyonso na salaki me bokoleka ngai. Yango na tunaka bakolo Biblia, bato batanga Biblia, bato bateyaka Biblia na lubime soki Yesu asolaki na bawei ya mboka na ye. Comment Biblia ya lelo ozali koteya bozoko pekisa batu basolo na bawei te. Voilà Nasuki wana. Donc deuxième livre nga ebima ezali qui a tué Moïse Kabila. Sikoyo nazali na troisième ezoko bima un de ces jours
en février, c'est l'introduction à la refondation, nouvelle politique congolaise. Bandeko, na sali examen, na sali analyse nyonso, na komi na conclusion moko était Congo oyo biso politique oyo politique ezala ya science ezala oyo ya kosala depuis 1960 bakulutu na biso bazwaki dipanda balumumba Kasavubu Chombe etc balakisaki bango politique te bayekulaki pete donc babandi politique na 60 comme une aventure et depuis babanda tel lelo tozali na 2016 bandeko na Congo toyebi politique te tozo kosala politique do tozo ko bricoler donc tozo kosala n'importe quoi mais politique science politique toyebi yango te congolais toyebi yango te donc buku wana ezali ba page mingi te 250 pages na sali yango pour permettre na bino bana potanga yango boyekola politique na sali yango en deux parties. Première partie nazali koteya na kati ya buku qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est un parti politique, ndenge nini basalaka parti politique, ndenge nini parti politique etambolaka, ndenge nini démocratie, nini oyo démocratie, nini oyo l'élection, etc. Ça c'est la première partie pour que boyeko la politique babelge balakisaki biso te lelo mpe mindele bazali kolakisa biso yango te. Donc nous faisons na kati ya Congo ce qu'on appelle en français n'importe quoi. Et la preuve bino moko bozomona na monde oyo tozali na 189 pays connus dans le monde entier. Bandeko bokamata les 189 pays boti yango boyo na table. Botali moko moko bote 189 pays nini na monde oyo ezali même na 10 partis politiques, même na 20 partis politiques, même na 30 bokomona ata pays moko te, ata moko te, ata 50 eza te. Mais au baloki otali Congo ya biso lelo nazo koloba tokumi na 700 partis politiques. Matondo mingi penza tomoni papa abandi kodinda tokomi na esika yango na actualité politique oyo penza ndenge tolobi malheureusement tozwi yango na libumu mais papa ya Léonard Mulopo tokoyamba yo tobanda penza na ebandeli ya makambo yango te epai to ya kokoma musée ebandaki boni tia ya kokoma epai tokomi mpe tokoma na likama ya Hippolyte Kanambe. Mais papa na biso Léonard Mulopo tomoni penza osimba histoire ya musée malamu malamu au confirmer au réaffirmer pe au lobby yango que Hippolyte Kanambe aza mwana ya muzete mais tozali na likambo moko pe o ezali d'actualité ezopesa mbungu ya mboto kota penza na kati na actualité yango ezali loko babengi G7 na kati na G7 tomoni bato bazaki na pa na Kanambe babimi lelo basali loko yo G7 mais G7 ki Katumbi azalaki te aye kokoma epai ya mibimisi na Front Citoyen pour 2016. Mais na kati ya dynamique de l'opposition azalaki te. Na kokoma wana mais na tuna yo nano pe loko ya osimba makambo yango ya musée ozalaki pe pene ya musée. Na yebi te na koyoka oyoka pe lisolo ya Kamere pe ya Katumbi bato yo pe mibale nationalité na bango ezali obeli kama ndenge ya Hippolyte Kanambe ezali. Na yebi te ya bango pe oyoka masolo to oyoka te soko oyoka opesi biso mwa sango po ezali droit de savoir soko yoka te likambo ezali te toleki todindi na oyo elandi malobomboka yo papa. Bien ngai nalobi pona Congo
na kokufa. Vital Kamerhe ba oyo bayebi ye te, ba oyo bazwi ye kaka na kimokolo batunaka. Bandeko, nazali mwana ya ville ya Kikwit, na botaman Kikwit, nazali originaire ya Kikwit. Poko yeba Vital Kamerhe atanga na Kikwit. École primaire, école secondaire na Kikwit. Akende kosilisa diplôme d'état na ye na Kananga, yango na kendeki na université. Vital Kamerhe ayaki na Kikwit na tata na ye, Constant Kamerhe. Vital Kamerhe est né, c'est vrai, na Bukavu. Mais otala tata na ye, otala mama na ye, otala epa tata na utaki, Vital Kamerhe, c'est un Rwandais. Tata na ye, c'est un Rwandais. Maman na ye, c'est une Rwandaise. Maman na ye est réfugiée na Londres, lelo. Boyo balingi kotia tembe, bokende na Londres, botuna. Maman ya Vital Kamerhe, azali na Londres. Tata na ye, Constant Kamerhe, ayaki na Bukavu, na tango ba flamand, il travaillait na usine ya Pharmakina. Usine salaka ba Nivakin. Pharmakina. Il travaille là-bas. Dépendant ya biso ya Congo eye, Monsieur Constant Kamerhe abandi kosala na caisse d'épargne na Kadeza. Kadeza atindi na bane 60, 70 na Kikwit. Azo kosala na Kadeza. Alors, réponse, Mukuse, Vital Kamerhe n'a rien à voir avec le Congo, sauf né au Congo. Tatane, c'est un Rwandais. Mamane, une Rwandaise. Banoko naye, je connais. Il y a un général rwandais. Noko, il y a Vital Kamerhe. Donc, question, il y a doute, ezalité, nazo koloba vérité, oyati tembe, tout seul na ye débat. J'ai tous les documents. Vital Kamerhe, c'est un Rwandais. Et na bitumbo yo tozana ngona kati ya Congo a joué barol mingi en faveur ya Rwanda. Tozalaki na tango ya kusigner bakor ya Lusaka. To signer bakor à Lusaka. Vital Kamerhe azalaki na Lusaka, sali na Zambie, na camp ya ba Rwandais. Il était Rwandais et il était avec les Rwandais. Ye mutazo kuleka na hotel na butu kopesa ba Congolais mbongo, ko corrompre ba Congolais que bo signer accord ya Lusaka yo komema biso to kuma ba ministre. Vital Kamerhe n'était pas congolais. Donc ma solo mingi ba preuve mingi tozali nango ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe azali muntu yo politika nambe azo kutinda na esta pays na mbongo pour créer ba milice là-bas. Vital Kamerhe. Alors quand j'entends nazo yoka ba congolais bazo loba que Vital Kamerhe est un congolais, Vital Kamerhe, vraiment ça fait pitié na biso ba congolais. Tozali mawa mingi. Na Kisasa nazalaki na plateforme benga Union Sacrée. Et na Union Sacrée, tout cela qui groupe qu'on appelle URD, Union pour la République et la Démocratie. URD a pris une mission, il y a quoi enquêter Vital Kamerhe nani. Na sali banquette ya Vital Kamerhe wana pe yebanite, mais toujours mona ye nzinga ya Kengo, nzinga ya Musebekwa, tous ba pesingai mission ya ko étudier ye nani. Bandeko na kendeki ita na université Lovanium, chance nangai
moi je suis azaki secrétaire azoko sala na secrétariat général ya université azaki ndeko na ngai apesi ngai ka mwa livre moke babenga yango palmarès, c'est-à-dire soki osisi université kombo na yo tout ça ekoti apesi nga palmarès ya 88 na ntango Vital Kamerhe asilisi licence na ye na économie rurale. Kombo marqué Vital Kamerhe, nationalité rwandaise. Université Lovagnon. Na sali banquette wana na pesi de qui de droit. Alors, lelo ba Rwanda ou Vital Kamerhe azokanisaka ba Congolais nyonso bakufi, donc ye muntu asika akoku buba. Même l'era bandi asali lingomba na ye wana union ne sais pas quoi, asalaki site na site na ye asali curriculum vitae na ye atipe Vital Kamerhe étudié à Kikwiti patati patata akomi mingi pona Kikwiti. Mais tango abandi politique biso to attaquer ye botala bien na site na ye curriculum vitae na ye bokomona asi alongola passage na ye na Kikwiti alongola ngo lobi sinon bakoyeba ke nazali munyarwanda. Vital Kamerhe c'était munyarwanda à 100%, il n'y a pas de virgule là-bas. Merci beaucoup maman Lumière. Alors mon ami balé olubaki nani? Katumbi. Ah, Moïse Katumbi bandeko. Biso ba Congolais yango na lobi beaucoup wana na sali politique to yebi yango te tuzali ba naïf na politique. Katumbi c'était millionnaire, il a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais bon wana agi yango wapi na Congo. Katumbi est né aussi au Congo d'un papa juif. Chaque mbola Katumbi akendeke na Israël pour kotia ba fleur na cimetière à tata na ye. Maman na ye na kotia ba virgule te, maman na ye c'est une rwandaise. Moi c'est na ye aza na ye lelo. Bozwa ba photo botala ye, c'est une rwandaise. Donc bandeko bozomona ni tata ni maman o Katumbi akoloba na biso aza congolais aza te. Constitution yo boza nango wana. Tango basali yango, j'étais parlementaire. Constitution dit pour okuma congolais et okuma président de la République, il faut être des pères et des mères congolais. Alors bandeko. Et sikanini escalier nini boko matisa Katumbi pour okuma président ya Congo. C'est un étranger. Katumbi et Kamerhe sont des étrangers au Congo. Kaka po biso muntu akumi na mbongo allez to yambi ye to embrasser ye akumi ndeko na biso. Mais bomoni le bitumba toza nango 20 ans bibembe boni na Congo. Même la deuxième guerre mondiale et ça la bibembe lokola biso te. 20 millions de morts lelo na Congo. Nana lo bango na monde. Même biso moko tala bana ki sasa. Okutuna bango nino zoleka na est pays bazoki ignorer yango. Donc na répondre yo maman Lumière, Vital Kamerhe rwandais, Katumbi juif rwandais. Presque ndenge moko lokula Léon le Butch alias Kengo Adon. Léon le Butch aussi des mères rwandaises, na yebi maman na ye, na yebi na isika boulangerie na ye, maman wane zaki na veni Niembo, na Rigini, maman ne rwandaise, tata na ye pe juif polonais. Donc presque ndenge moko. Donc Congo oya lobby, il faut tout ça la ndenge za na monde entier. Identification ya muntu na muntu to yeba ye eyebana. Lelo tozana kati ya confusion.
Congo est dirigé par les étrangers depuis presque 20 ans. Toujours au Mona, toujours au Lota, toujours au Tika et toujours au Kandengona. Ce n'est pas normal. Merci mingi Maman Lumière. Matondo mingi papa na biso Léonard Mulupwe, en tout cas ya kobeta basete kitoko penza ya koyeba ba identité ya bandeko voilà epai inalingaki nano tokoma wana bungo tozinda papa Léonard Mulupwe ezali penza kopesa pasi mingi komona nationalité ya bato oyo pe na makama oyo basali na kati na République démocratique du Congo ezali penza kopesa pasi mingi. Papa Nangai Léonard Mulupwe toke na likambo ya G7. G7 bazalaki na Hippolyte Kanambe babimi lelo baye na kati na opposition basangani na kati na dynamique de l'opposition. Pona na kita lisusu na zinda lelo ezali droit de savoir toko keneno penza malembe bana ya mboka basimba balanda po bakoki kokende kaka usu boete. Émission ezali numéro 1 toko koba nango na kati na droit de savoir na papa Léonard Mulupwe. Bozala branché na émission na biso penza na radio sans effet o ezaka droit de savoir tokoyeba mingi pona bobungyo ekoti na kati netumbo esila. Papa Léonard Mulupwe, je sais bazali bato au peuple congolais asa la confiance te eza kopesa confusion na ndenge ya kosakana te. Ba opinion comme différent balobi te to ndima bango parce que et ba komi kozinda bato bamoni peke ezali mabe bakimi basusu balobi basi babwakaki Hippolyte Kanambe bazali kozela moment oyo ezala opportun mpona bango kobima basusu balobi baye kotia mobulu na kati na opposition. Papa Mulupwe akoloba nini na ba G7 oyo bakoti na kati na opposition na mokolo ya lelo malobo mboka yo. Merci Maman Lumière nakopesa ndambo ya connaissance na yebi mpo nasolaka mingi makambo ya bato wana te. Depuis 2001 bato wana ba G7 zokotanga bazali na Hippolyte Kanambe et puis brusquement bakomi ba opposant na ye 20 ans presque ça fait 18 ans bakomi ba opposant na ye biso ba congolais tuza ba naïf. Est-ce que c'est possible? Mais nakende ndenge toyekola politique. En politique, tu ne peux pas citer Moutou ce qu'on a fiché na yete. C'est-à-dire oyebiye malamute otonga ye na politique te. Il faut koyeba Moutou. Na kokende mingi te mais na pesa bino batio pour comprendre le monde. Tokamati Moutou ya G7 moko. Comme on a Pierre Lumbi. Pierre Lumbi azali nani. Muntu abimisi Pierre Lumbi na politique. C'est nani. Etienne Tshisekedi. Pour bata Congo bayeba Pierre Lumbi, c'était Etienne Tshisekedi a nommé ye ministre. Mbala liboso na vina ye comme ministre na Congo. Mais ye Pierre Lumbi nani bandeko ona zulu bana binote na yoka non tango Laurent Kabila azoko yana ba Rwandais ngai Pierre Lumbi bakumba mususu zo bonga mena ko ekubima Olenga Nkoyi. Les trois politiciens ya Kinshasa oyo bazalaki na Goma ezali Pierre Lumbi Olenga Nkoyi na ngai. Donc j'ai connu Pierre Lumbi à fond l'air tozana ye na Goma. Ye moko azokoloba yango nazo transmettre bino. Pierre Lumbi azali lokolo moko na Burundi, lokolo moko na Congo. Tambo Mwamba azali lokolo moko na Burundi, lokolo moko na Congo. Donc Pierre Lumbi Burundais
amati bagrade wana nyonso boyebi yango akosala makambo po Congo ebonga ou bien azosala makambo oyo bazokosala depuis 20 ans. Pierre Lumbi c'est un Burundais lokola oyo achangea kombo pe akumi Congolais mais aza Burundais pe bon kombo koya lelo aza député. Alors Pierre Lumbi Burundais soko pesinga kombo mosusu na kopanza nani Olivier bino nyonso poza kobenga ye Kamitatu na boyi te na autorisé bino bobenga ye Kamitatu, mais je le connais à fond. Est-ce que boyoka Olivier alobi na bino na lingala? Olivier abotami na Anvers, akoli na Anvers, abandi kotanga na Anvers. Olivier a sali Institut de hautes études en commerce. Même école na Jean-Pierre Bemba, na Mwamba, j'oublie le prénom, na Mwamba oyo ya Mwamba ya mouvement de libération ya Jean-Pierre Bemba na donc groupe na bango wana ya MLC, groupe ya ba copain ya école de commerce ya Belgique bango wana. Donc Olivier amoni Kisasa kaka na bane 1983-85 na tango Cleophas Kamitatu Mobutu abengisi ye yango. Olivier ake komona Congo. Olivier azali nakopanza Olivier azali mwana ya ex-femme ya Kamitatu. Divorce ya Kamitatu na mwasi na ye mafuta mingi. Divorce ya Kamitatu na mwasi na ye mafuta mingi esalamaka à cause ya mafuta mingi azwi zemi ya munganga oyo aza koswanyi ye. Divorce esalami, Olivier abotami te, munganga wana akimisi mwasi na zemi na ye na Anvers yango akende kobotama kuna. Pour que Kamitatu arrive à accepter malgré le divorce, mais accepter Olivier na kombo wana, j'ai joué un rôle aussi na kati, mais mokolo mosusu tokosola yango bien. Olivier a joué kombo ya Kamitatu pour en français le besoin de la cause. Donc en français, Olivier, c'est comme Katumbi, c'est comme Bapaya Nyons, Bazana Congo. Yepe Azana G7. Mais maman naye, c'est Mafuta Mingi, ex-femme ya Kamitatu. Donc maman naye congolaise. Mais tata naye, c'est un Belge. Donc, G7 wana ezali batu bazalaki na Hippolyte Kanambe, ezali batu oyo ba Belge ba Américain bazali kotia na Congo ba paya pour diriger le Congo pour que bana ya Congo ya solo baleka liboso te. Politique oyo ya lelo papasi oyo ya lelo mindele nyonso nalobi mindele nyonso balobi, il ne faut jamais laisser le Congo dirigé par les Congolais, sinon toko perdre.
yango wana bazosala biso bajeu wana soki tofungoli miso te tokobeba po plan wana occupation tozobenga occupation ce sont les Américains en tête yango na bitumbo tozokosala en français et en politique on dit il faut bien déterminer l'adversaire ce qu'on détermine était okonage na flou ukula biso ba congolais nyonso tozali na flou na bitumba ezoleka biso na Congo biso nyonso kumi que le Congo est occupé par le Rwanda bandeko j'ai les documents des Rwandais kobima na livre na komia les illusions d'un pouvoir aliéné donc ba Rwandais bango moko na mikanda bazokuma entre bango balobi kotika ba Congolais bayokana te soki ba Congolais bayokani tobungi po tokoki kobundana bango te ils sont plus forts que nous donc totika la bango réconciliation te nini te il faut que diviser bango pour que to régner ba Rwandais ba Tutsi mais ba komi kuna ndenge nini bazana makasi te il faut tolo bango polele ce sont les Américains d'abord les Anglo-Américains et l'Union européenne vient en troisième position donc batu ba occupé Congo penza bango wana les États-Unis d'Amérique les Anglo-Saxons et l'Union européenne qui sont les occupants du Congo. Alors, bazu ba boyi na bango, ba tout, ba lubi bino bo bima, bo monana, mais biso to monana te. La vérité, c'est ça. Le reste, c'est du cinéma. Donc, nasi na loba yango, na bitumbo, il faut to déterminer ba ennemi na biso. Mais, biso ba Congolais, je le dis, nous avons tendance à kobanga ba américain. Mais na lubi na bino bandeko. Tozali batoli bosote ya kobundana ba américain. Les Américains sont qui? Bazali batuka lokola biso. Rien d'autre. Il y a des Congolais na kati ya l'armée wana. Il y a ba américains. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des kakis, il y a des jaunes, il y a tout. Et nous ne sommes pas les premiers pays qui ont été américains. Les Vietnamiens ont été bango bati bango KO. Les Laotiens bati ba américains KO. Bande ko na biso pembe na biso. Bangolais bati ba américains KO na 75. Et bongo biso mbuka munene toza ko banga bango ntina nini. Les Américains, les Américains qui Cubains. Cuba, c'est à 150 km des États-Unis. Ngai, na koma na Cuba, na zaki na Cuba. Okolezali, Masolo, Tokopanza. Quand tu es na Cuba, na La Havane, aux anabashi, jumelo ya minene ya ba militaire, mais tu vois Floride à côté. 150 km depuis 1962, Fidel Castro a Pekissa Bango, a Kataba relation depuis 1962, dès 2015. Les relations étaient coupées. Les Américains ont tenté d'aller envahir Cuba en 1962. Na guerre moko to tanga même na ba classe na droit international la baie des cochons tout na muntu nyonso qu'est-ce que c'est la baie des cochons c'est ici qu'a Fidel Castro attaqué ba américain KO debout ba américain ba kimi ba kotake na Cuba na la baie des cochons mais Fidel Castro ati bango KO. Et bongo biso ba Congolais to banga ba américain ntina nini yango de pays na biso yango de biso ba to aider bango ba gagner guerre. La deuxième guerre mondiale a été gagnée grâce na Congo. La bombe H, bombe atomique ba sali yango na mabele na biso
tobanga bango ntina nini. bolimbisi papa Léonard Mulopwe tobanga bango ntina nini ta epai na likambo mpenza ezali kosala biso bulunga matondo mingi olobi bandeko na ngola kuna baganyaki baaméricain mpe na baoyo bazingi biso na itumba oyo na 1975 mais lelo biso justement likama tozali na yango oyo papa Léonard Mulopwe tozomona na moto ya mboka tozali na mopaya na nkombo ya Hippolyte Kanambe mapinga na biso ekoma na kati na pasi tomonaka basusu kutu mwa bibundeli ezalaka te bongo ndenge nini tokolonga etumba oyo soki na moto na mboka tozali na oyo azali mopaya ya kopesa nzela te na bana ya mboka tomonaki ntango moze azalaka ndenge alobaki baoyo bazali bapaya omonaki mosala esalamaki barwande nyonso bapotaki mbango bakendaki lokola biso tozali na makoki ya kobundisa bango te tobundisa bayi Amerike awa na mboka oyo to biso tobundisa oyo tozali komona Hippolyte Kanambe ye pe na moto na mboka eske akopesa penza nzela na bayi mboka babundisa baoyo bakokanga biso klebowa kote wana tokobima na kati na likambo ndenge nini tokobundisa bango ndenge nini. Mama ba-Américain ba-Rwandais bakoti na mboka na biso par les armes na minduki eza sekele te babumi 20 millions de morts na machette na ba fleur rose na ba élection bakoti na Congo na manduki babumi bakongolais ndenge na ndenge te lelo bazo kocontinue tala na Beni tala na Nord Kivu balingi kuraze congolais nyonso kubuma congolais nyonso na Nord Kivu bakumisa ngo territoire ya Rwanda. Alors bandeko totuna te ba Rwandais bakoti na Congo minduki ya ba Américain oyo ezalaki na Somalie yango no bayaki nango bapesi ba Rwandais bapesi ba Ugandais bapesi ba Burundais yango na bakoteli biso na yango. Donc bato bapesi bato wana minduki sont les Américains. Et na l'air ba français balingi ko réagir na tango ya Mitterrand na tango ya Chirac les Américains balobi biliaki bino ekoki maintenant c'est nous qui commandons. Eza na kati ya babuku ebele na buku nazokoma ezali ba preuve. Donc ba Rwandais bakoti na Congo na manduki babumi pe bato. Alors biso tozokoluka tokobimisa bango ndenge nini. Il n'y a pas de secret, il n'y a qu'un seul secret. Il faut tobunda, il faut, c'est une obligation parce que solution mosusu ezali te. Toko libérer Congo na élection te, ça n'a jamais existé. Ce que botali na 1945 ba arme ozaki na ba allemand na ba arme ba français ba belge ba suédois ba nani bazaki nango bakotelema na ba allemand te, mais ba bundaki na ba allemand yango na ba libérer ba mbuka na bango. Donc biso pe ata ndenge nini toko kosala soki bitumba te toko libérer Congo te. Mais même lelo nazo koloba bana oyo, quand je dis bana, bana ya Congo. Bana Congo, ba oyo basimbe mandoki. Bazali, mpe bazali prêt ya kobunda na Congo pour libérer le Congo. Donc bozala sûr que Congo na biso e kozala libéré par mandoki. Ce que les alite. Patondo mingi papa Léonard Mulopwe koto yo penza epai bato bazwaka machacha ezali biloko ezaka na frigo kala na Congo soki ekufi bobeni yango bapakoli okozwa pasi okokwana te okozoka epai yo bato bazwaka penza kipelekesi yango yo. Matondo mingi papa Léonard na ndenge ozali koyambola bana ya mboka na kati na émission monene tolobi droit des savoirs. Lelo tozali en direct bandeko banso bokolanda biso na émission monene tolobaka droit des savoirs le 9 janvier 2016 bongo toyambi papa Léonard Mulopwe le bourreau de la matière oyo
tokoyamba ye na mikolo ezali koya bokoyeba ye mpenza biographie na ye nyonso na molai azali moto oyo ayebi mpenza masolo ya Hippolyte Kanambe kokoto na ye kovanda na ye pe pouvoir ya musée ezwamaki ndenge nini ezalaki ndenge nini ya solo lelo bosupporte tozwi obe na katikati me na mikolo ezali koya tokozwa ye na moto mpo toyeba yango malamu lokola actualité ezali kotoka tala epai tolobaki tozwa nano bapapa bayebi makambo yango boni bakotika tapale ekoti na kati na etumba papa olobi tokosikola etumba oyo na mandoki bato ya makasi bazali tozala sur nzela mosusu ezali te élection te papa na ngai ba occasion epesameli biso ebele po ete mpenza mwa biloko yango elela kasi eleli te tokomi na oyo esika bandeko balobi bai politike baeshue bato na bilama makasi baeshue tokomi na opportunité oyo ezali mwana mobali oyo babengi na komona Hippolyte Kanambe akotingama na pouvoir atingami na yango constitution ezali koloba ete moto atosi te aminganzama na 3e mandat ye peuple bakotelemela ye na nzela na soulèvement populaire to article 64 omoni te papa po peuple azelaka kaka bato na bilama makasi bakobima mwa miziki ekobeta mbodi ekolela bato bazela élection engambe na Etienne Tshisekedi wa Mulumba Kanambe alekisi obe wawa peuple nde akomi moto oyo alingi apesa na bai politike makasi na bato ya bilamba makasi article 64 tokende te topesa nguya na baimboka na nzela na article 64 bafungola miso moto oyo aleka biso lisusu na se na makolo te tokopesa bango si motema na bato ya bilamba makasi epai mpe kuna bapolitisien bakopesa biso lisusu mbala oyo mpenza élection akoyiba biso te koti wana papa moni te peuple bokotia ye na kati na rond point nzela akenda yebi te maloba mboka yo ndeko mwasi peuple congolais asi atelemi peuple congolais lelo soko okende Kisasa mutu nyonso ayebi ke mwana wana azali mwana ndeke mwana wana azali mopaya il faut kokanga ye na bacrime oyo asali na Congo mingi bazoloba akende me akokende wapi 20 millions de morts na Congo totika bibembe na biso ndenge wana yo fele bandeko bana ya Congo o bazo komibongisa poko bunda bazali olobi article 64 ya constitution na boyi yango te na lobi oui ezali pour na soulèvement populaire mais landaka maloba na ngai na lobi depuis 60 telelo ba congolais bayebi politique te bayebi kusala politique te tosalaka n'importe quoi mingi nazo kolanda bazali kuluba peuple atelema peuple akende mingi nalobi mingi baza kosouhaite yango bazali komeka yango mais je reviens nalobi ndeko mwasi aucun pays du monde asala soulèvement populaire peuple asala soulèvement populaire aucun peuple a libéraka pays te peuple a se soulevaka ye moko te peuple peut se soulever lelo ndenge elekaki na 2011 namoni na ba video ndenge elekaki na janvier awa bakoboma bango pourquoi en politique je l'ai dit pour appuyer soulèvement pour la stratégie à soulèvement populaire, il faut qu'il y ait un noyau. Donc, noyau moko na se ya peuple, na politique révolutionnaire to bengango avant-garde, ou préparer bango. Batu wana bayebi mosala na bango nini bazo sala. Batu wana bango wana bakoteli misa peuple. Bazala na les 24 communes à Kisasa, petit noyau. C'est-à-dire que si l'ordre, noyau wana travaille le peuple. Mais le peuple yé moko ndenge tozoko luba, ndenge tozoko sala, peuple yé moko ne peut rien faire. De quoi moi si. Il faut qu'il y ait une avant-garde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une organisation secrète
qui prépare le soulèvement populaire. Et Batobazo Peperango, Bayebi ce que c'est la révolution. Bayebi ndenge ni kusalango. Mais yo outi, kuzalana y politique nambe sikamo ko lia tout ça, au préparer soulèvement populaire au kokate. Matondo mingi papa Léonard Mulopwe tozali kokoba se kokoba yo outi kolia na Hippolyte Kanambe uyemba na moko préparer soulèvement populaire au kokokate. Matondo mingi papa na biso ya solo bango ba outi na Hippolyte Kanambe baye lelo ba préparer soulèvement populaire mais papa Léonard Mulopwe biso ba oyo tozalaki déjà komona Hippolyte Kanambe pona biso azali kama kolekate tozui vraiment plus de 15 ans pona to s'organiser to mettre ba mécanisme en place pour to ebana ko bimisaye ndenge olobi peuple yemoko asala ka soulèvement populaire te mais peuple azali prêt ba mécanisme wana ezali ba oyo ba moni ete peuple akobima akosala soulèvement yemoko te ezali manque ya organisation ba mécanisme yango en place ezozela biso encore il faut combien de temps ba occasion epesameli biso quand même moi ebele ezosenga biso encore beaucoup de temps mpona ba mécanisme wana totiango en place ou bien eloko nini désordre na ngambo na biso mpo ba mécanisme wana ezala en place parce que peuple azo manifester volonté wana ya kokende kosala soulèvement populaire mais ndenge olobi ezalaka accompagné na bato wana nano ba silisi mosala na bango te to ezali eloko nini quand même 15 ans c'est déjà beaucoup Kanambe yona azolakisa eloko ya kovanda mbala oyo peuple azali prêt na article 64 cette fois-ci bazela po esimba bato wana bakobima to ekozala lisusu encore tozela 5 ans 10 ans mais maman nga na lobi peuple a la révolution te. C'est une notion, il y a science politique, histoire ezali wana, ezali clair. Ba américain, ba yebi que le peuple congolais a télémi. Il suffit qu'une organisation a organisé soulèvement populaire ou a organisé la lutte armée ou a organisé nini peuple à Kolanda. Mais l'organisation wana ezali te. Le coup de l'organisation wana ezali te. L'avant-garde ezali te. Les Américains préparent l'avant-garde na bango. C'est-à-dire bazwa place ya ba révolutionnaire ba mila kisake toujours ça la révolution mais en réalité bazo ça la révolution te. En politique on appelle ça ba réforme, ba réformiste. On appelle ça exemple pour bien comprendre. En janvier 2015, le peuple a voulu s'organiser. Bajene ya Filimbi, Bajene ya Louche,